Consterné, peut toucher la situation humanitaire, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akataki séjour na ye na Washington pour na kosala matanga elongo na peuple na ye. Aussitôt retourné couple présidentiel, bakitaki na route nationale numéro 1 et Sikawa Pinzela et katamaki en deux parties entre Barré et Matadi Kibala pe en vrac. Ba empreinte laissée na catastrophe naturelle Oyo, ezalaki vraiment impressionnant. Na lieu ya sinistre, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a se rendaki compte na évolution ya ba travaux ya réhabilitation pe apalpaki di doigt ba difficulté Oyo habitant ya coin Oyo bazali ko traverser. Après ba explication fournie na directeur général et agence congolaise des grands travaux, couple présidentiel accompagné na quelques autorités ya ville pe ba membre du gouvernement, batambolaki makolo na quartier Salongo et Sikawapi batimoli provisoirement bassin moko ya rétention pour na ko canaliser mai ya mvula. Yake yo